respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. Au moins de au côté ma bena katanda pa malade kidi. Shalom ma grande famille, famille Okola Pesangai, partout dans le monde, bisika nyoso oyo, Olanda chaîne ya Mama Lorraine Mbala, Tikanza Malola, abomba yo, nzamba abatela yo, abatela mwasi mobali bana na yo, et loboko nzambe ezipa bino, pe bola mwa nzambe etika bino ata mukolo moko te. Bozala kebele o botala ka chaîne oyo, chaîne ya Mama Lorraine Mbala, eza chaîne éducative. Ah oui, ça a toujours bon zambé, mais rien qui est la vérité. Tu as quand même marambo et kola zope sabiso, tu as sangaté comme mango et pana. Bien on a pas si bien son beauté. Oh bolanda la chaîne ya Mama Lorraine Malati. Boza tellement ébélé, boza tellement ébélé bolanda ranga. Si on a mis dans temps à combo la bino en tout cas. Tu recomati lobby, mais on a pas si bien son beauté. Napesi mbote na Blondi Mbaya bo ingénieur na Cercle Laïs. Napesi bino mbote pe napesi ba agent nyoso ya Cercle Laïs. Napesi bino mbote bo sanate bo s'abonner. En tout cas ba agent nyoso bo s'abonner, ba commentaire na bino c'est vraiment très important. Ba commentaire na bino ba j'aime na bino yo pour autres langa. Ceux qui n'ont s'abonner en tout cas au s'abonner, au aimer, au partager. Vous allez vraiment malamu et ça l'a bien. Le locarande Mama Lorraine Mbala na yaka toujours na makambo ya bien. Le lo lazana émission te menaze obete la bino li solo moko. Malolo beta li solo ngeza vraiment mukie mais yondo ko kolanda Olanda li solo oyo kolinga te lobi e komela yo to pe komela bana na yo to pe komela na 4e génération non. Na vie fort lo barake génération na ngai pambola ka génération na yo ndeko. Pambola ka génération na yo, po génération na yo ezala béni. Soto olo na nguba, to buka ka nguba. Olo na misili, olo konyoso mutalo na ka abuka ka. Kozela te olo na masango buta nguba, non. Tant olo na masango obuka kaka masango. Li solo ezali ni bandeko na nga. Li solo ezali to akina ndeko mwasi na biso. Abotami na famille pauvre bandeko na ngai. Abotami na famille pauvre, maman zana ngote, papa zana ngote. Tellement lelo bandeko lelo ba parents la biso baza makasi mais ba parents ba ko sala musala te bazui bana ba bimisi bango ba komisi bango ba marchandise bana ba koma ko lesa ba parents au moins na parents on a 45 ans maman pas on a 50 ans na comme aza makasi na nzoto mais a préféré tika jeune fille na ye abima ki lukele mibala mbongo pour aller sa bango bandeko jeune fille lenge oyo tellement botami na famille aux possibilités à la quitter. Moi na eu diplôme d'état abi maman bingala na bozwi na ngai na possibilité na nga en tout cas na suki. Le kolo eu diplôme d'état na tangi sa pe ba leki oyo bango pe ba sota diplôme d'état. Mukolo nzamba kopesa nga mbongo osanini oke université. Bandeko bazaki na bana classe banda otanga na bango bakina bango université. Ka ndezalaka mama tekara na mapa. Kairos je te tapé. Maman te karane mapa. Bande konangai. Jour wana maman kende alandaki muninga ne bate karane mapa. Alandaki ba kufela ki bazoye matanga. Tiki jeune fille na ye atekele mapa. Jeune fille na pas atekele mapa. Bande ko. Ba camarade ba oleka ba boni camarade na bango zote ka mapa. O banda te camarade ba présenter ba seki wana o banda te ana banda langa te maman possibilité ezate. Moi na banda université abi yaya. Quand oza kitoko boye oza fille ya pembe yaya kende kokomisa toza na mbongo to peso mbongo ke kokomisa ya kuno kokuta bat ba ko soutenir yo otanga classe obongisa famille ayoki pe bonga bi jamais maman maman ba camarade nga moko lobi ana mbongo apesa nga na komisa nanu biso toza bana nzambe maman nzamba tika bana ete na kende nanu mona mbonga minerva le sanini erokoka na kotanga kaka
Mabongabi, ah, yaya, ngala zana ngala makoki autant que université. Maman, naza mo si kitoko, maman sambe la raté, a convaincre maman la bango ya tinati. Moi la kenda université te, à quelle université? Ba camarade na wana ba sangisi, ba pesi mbongo, asali inscription, asali makambu nyoso. Ka ba bilamba na e ka ndeza la wana fofile, latika bilamba na e, à quelle classe? Tango à quelle classe ka ndeza na pose wana, bama bandeko baninga babimaka te basala ni basangisa bambongo na bango bakendaka wapi bake ba restaurant basangisi bambongo bake restaurant bakenduka ka mibali ba on marié ba mibalo bazala bambongo basangisi mbongo bake osala nini bake kolia na restaurant tant bake kolia na restaurant mibali pe bamona ba jeune fille kaka talaka bano ba oti ko présenter ba jeune fille kaka jeune fille wana pe kutani na mobali mo pa ye wana asepeli na ye pe wana asepeli na ye abi oza étudiante oui na sa étudiante ba solo li pe wana tokende ba matina mutuka ba ke to banzo kende ayoki nyau olela na sima mutuka abi ah bongo nani ana azolela abi na azolela o nyau na ngam tazolela za posa ya omela mabeli bandeko na ngai abi nyau za posa komela mabeli soki olingi na pesi opesi mabele ozwi $33,000 hein na pesa nyau libele nazwa $3,000 o abipon problème ezate na bonchiko naza pe na posa mbongo pesa nga so na melisi na nga ese lote bien ese lote azwi nyau melisa ke libele te amelisi libele amelisi pe nyau libele esi la oh ese na ngwe lote abi ese le lote ese la ngo pe lote na ngo problème ta côté penda 1 2 3 4 5 apesi elenge mbo kitina epe tango pa kiti ayepe wana ka betel camarade na ye lobi no pe na tango asali ni aki classe betel pe mamate abetel camarade o tango tukana mataki papa na pesa abisinga na pesa nya olibele na pesa kanya olibele apesinga mbongo bazaka batakisi olali bebe nalali nanga bien mbongo ngo ya solo bien nalali nanga bien mbongo ngo bakepe yebisa epinga pe na ni pe na melisa te ngape na ina melisa nga apesa ngape mbongo abitoko tikanga na zanda ko tike na zanda sombi bilamba bandeko asombi iPhone asombi bilamba abengi ponde camarade nga lobi ye pasa na posa amelisa libe amelisa pe nya olibeli abi bon abi mais malheureusement nya unanga azana nzala te mais fona mona fiango pa bakepe wane amoni pe fiango abi Atalia habité nya unanga za nzala te mais prochainement bia azana nzala te ndeni nga za posa mbongo sala lukilanga eloko msusu kasi na sala nga za posa mbongo habité yo nya ute yo soko za posa mbongo nga mona zali na peso mbongo soto bibi na la peso mbongo abi problème te bandeko mwana mukie mwana 17 ans mwana ya 17 ans akepe abimina papa wana tanga bibina papa wana apesi ye $1,500 o ngala bimina yo ya melisa ka nyau yo pesi ye $3,000 ngala bimina yo ke pesa nga $1,500 na ndenge nini ye ka nyau apamba amelise ka libele ngala pesi yo 1,500 ok pesa nga ngala pesi yo nzoto na nga ok abandi ko sala makelele bakiselanga mbongo ok azui pena 5,000 balles 5,000 balles à compter 1 2 3 4 5 à Pessinde. En tout cas, tout s'abonner, tout aimer, tout partager. Lui seul ce qui a été. Lui seul les a tellement moulaï. Lui seul les a tellement moulaï. Yaya, nazanga te kopé sa conseil. Nazanga kate kopé sa conseil. Famille nanga, mokilio tozo monde. Et ça la biloko zo tambola vitesse. Et ça la biloko zo tambola vitesse. Ce qu'on continue la biloko wana au communo riche. Mais après ça, vie oyo za susu vie mususu to ozelela. Nanginda na ngai, na sepela na ngai, li felo ezalaka te. Paradis yangoyo, li felo pe yangoyo. Jésus-Christ revient bientôt. Otamboli na iPhone, après lobby nango, ozwini. Oui, qu'on vivre bien, ça bien. Mais kende nango malembe.
kende nango malembe mwana nzambe yo zo sambela mais entourage na yo vini ni bazalango ngala za na vie na bango te. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Le lo yo ki $100, lobe yo ki $200, lobe yo ki $500, yo ata $5 aussi mbarate. Et pour ça sani. Et pour ça sani. Attention de comme moi si. Attention de comme mobile. Vie ezakana brillante. Vie basala nango ban sekite. Vie ba blaga nango te. Avant ça likam ta la famille outi. Tala bisiko bumeli yaya eza ba famille mususu osimbika kisi obi mobeli liboma meza ba famille mususu bango kisi eza domaine na bango kisi eza domaine na bango na lobite ke batu nyonso bazo sepela na vie basimba kisi non $100 ya nzambe na $100 ya satana ekabwana raté pe la kisara te mais source na ngonde eyebanaka nzambe ya kanongo na escalier moni nzambe asala kana escalier malembe ozana C ozana poso ke na 8e niveau makole ko swayo bato bakokate osenga ascenseur kwa mata akoma vitesse ayo kane makolo pasite asali na epe mabete tozalaka ndenge moko te. Même to kokana to botama mukolo moko te ata mapasa babima air moko te. En tout cas to s'abonner na zongeli musala YouTube eza facile. YouTube eza facile. Biso to batu ba sepela nango mais po batu ba s'abonner non. Mais na sale lo moko boye batu ba s'abonner. Biso to keka malembe. Un jour ezalaka na vie ya mutu. Ka nde bo sepela kana be émission un jour na lamu kanala na komi na 15K. Non le bas elonga te elonga na linga rabino tellement mingi bo continuer ko s'abonner ou s'abonner et me partager naza makambo ebele parce que naza servante de l'Éternel naza servante nazo te ya batu pe nazo yoka tout nazo mona pe nyoso nazo vivre nyoso to so landela pe makambo ebele du soleil aux angles te pour peso mayeli oye babisiko zo kende comme si diable akangi batu matoi ayoka lokola ayoka te mais apocalypse a lobby. Malheur à nous, parce que diable a précipité sur la terre. Tous s'abonner, bye bye. Bako respectez moi si ndenge, bako respectez moi sa cause na yo. Ceux qui ont respecté moi si la famille na yo, bande kolo pe bako respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te, parce que mibali baso choqué basi na bango. Tengo yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Ola la rapa la bino ata fouché tozana ngote lelo ba prière à moi siwana ba faire à moi siwana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala et comme ayete o monde te okota mabe na kata ndako malade kidi